ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout aux gens d'Abisso à travers ABC One Lien Lubaka, la chaîne numéro 1 en Afrique aux Omionoka, analyse à solo. Grand merci, Nabi Union Soubopé Sarabisso, confiance, paix, attention. Toi, les sous-souboyla qui est là, qui nous tombe, on a été vu. Il y a un problème technique, mon makamto Lubaka est un peu sensible par rapport au régime actuel Yango. Et c'est un qui était à la présent, mais toi, les sous-soukara toujours pour la Russie, la Moussala Kitoko. Grand merci, Nabi Union Soubola, Naki Bokoma, qui et cela qui me vrai bien toko tikate ko bele la pose amusa na biso topona lelo tozongi sur la cadre analysons ensemble pour la tina koloba makambu misatu lelo. Premièrement tokolobela likolo ilikambu ya invalidation ya ba candidat pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de papa Jean Goubal, il s'agit lisusu na Nandeko Chéribin Okende oyazali porte-parole à la muka nommé par Moïse Katumbi. Tokolobela lisusu likambu ya Mike Mukebai eloko nizo simba tekuna na Assemblée nationale na président la bango Godem Poi nde toyeli susu tobelela to la musa esprit ya bino bana mboka oboyebi ke masolo onde tambulaka na ko kende mbangu te sonke tozonga na sujet na biso nde tolobi tout à l'heure tokoloba likambu ya invalidation ya papa Jean Goubal na monsieur Chéribin Okende wazali porte-parole à la muka ndekaka toyebi tozoyeba te nini ezosimba te toyebi ke bazalaki nominé bazalaki validé na cour constitutionnelle lokola batu oyo babimaki na bavoix ebele ba répondaki na seuil bazalaki voté massivement yango nde esengaki ke bazala ba député national à na Kinshasa. C'est depuis déjà 3 ou 4 mois passé sur na bosanité ke musala déjà bandaki kuna na Assemblée nationale ba bandai peut répondre favorablement na ba plénière comme toute autre personne basimba ki pe ba salaire na bango comme toute autre personne comme toyebi ke na Kinshasa bolinga na bino état état de droit et démocratie on te dit ces ndenge nini bande ko na biso bande ko sa musala ndenge esengeli subitement cour constitutionnelle et kati pe bengi bangolo ke baza ba invalidé pour na tina kozongi sa bande komi balo to yebi ba sala déjà na gouvernement FCC bazongi si bangolo juste pour nga bande ko na biso maboko pembe ba sa yelo côté et puis si passe na deux postes wana bat balongoli na bato la muka ndeko Jean Goubal na Chéribin baki koti la biso ndeko Pierre Kangudia wazaki ministre en charge à budget ba koti suna Wivine Moleka bandeko na ngai tobela titolo batolo batezo pesa pasi bato to iba ona gouverneur o eleki basalaki na Kabila basalaki na monsieur Kabila basalaki pelo ka malunga ti boyebi na Kinshasa Pierre Kangudia combien d'argent il a pris à tient na compte na ye combien d'argent gaspillé pour la propagande azwa qui effectivement biso c'est pelaki parce que tout en long o ya salaki na carrière na politique asalaki le côté mais à notre grande surprise ndeko Chéribin asali le côté ndeko Jean Goubal asali le côté basoye kokaki siko expliquer-nous tout analyser ensemble na bio c'est que c'est ni bande bandeliti suka ko constitutionnel et calculer mabe pour lelo lobi ba bengi o election sala maki na yumbi na bengi lobi bo to sangisa ba o esali bo c'est que to lo ba banda e bandeliti suka c'est que ba calcul wana ba point ba soye ba nini eza faux. Ozomona ki yango to belela en tout cas ndeko nanga la muka place ozali faut en état d'esprit faut ezala maye le faut ezali boso bozo bana sima ezotalisa ke mabeza mabe koti na yango to kotika te to kobelela mwana mboka la muka po tutelemi na mabe to senga to de état de droit vérité des urnes et mona na polelo ba o bazala ki za subango te c'est que biso to gagnaki to le kana parti wana to le ba suelo oni zo simba te na Mike Mukebai ndeko Mike Mukebali boyebi ke azana ye molobeli asana ye fasik aza journaliste azali a commis honorable ba votaki comme toute autre personne mais et comment qui depuis bandeli ba fundana ki boena boy aujourd'hui je vous dis maambuka ndesi marate kuna na ba plaidoirie na bango ye moi mboka Mike Mukebali azaki na besoin atalisa ndenge nini musale osale makuna na bayimbo kakoleka na ba presse ba média etc. Nango ba benga ki na président bango Godem Poi pour na tina ko bisa que
ba cuisine interne esengeli ebimana libanda ndeko alobi non biso tozawana batina biso ba libanda foto kenda kopesa bango compte rendu par rapport à makambo sur le kanakati na makambo belé ba antecédé belé ndeko na biso Mike Mukeba ko kanga munoko te face à ba bêtise o le kana makasi kuna nda telemaki azoki ba document na ye akendaki yobi kande ki ntasa interprétaka na bango moko bazana kati nzungu yango balobi que a claquer porte liboso président na ye et à tenir ba propos moko indignant par rapport ya supérieur na ye tout ça no analyse muke est-ce que to lobby démocratie so botai na dictionnaire ne batamaye le bobi démocratie zani na tabo zana plénière tabo na ensemble et la liberté d'expression donc au loba avis na yo on le partage bosali peut vote qui est pour qui est contre mais tozo ka moi eza lokola boloko o mokonza loba bosali o mokonza loba te likambo ya mutuka en tout cas na obeta mno na masolo ya po to na besoin éclaircissement pe exactitude eza ngote makamba propos ya mabe te to ebike sel kama mbongo mutuka l'état o bataki na nzela ba welela ki mbongo wana ndi yango balingba misa cuisine wa ba ombali ya mbongo wana ndeko Mike Mukebai atelemeli yango ba moni mabe ni na zo sabino bonde ko na 12 mois ya suspension donc une année oyo akosimba salaire na été pendant 3 mois azana mwasi azana bana azana bandeko dites-moi aolesa bango na nini akotangisa bango na nini parce que atenaki ba propos moko ya mabe na mboka o tolobi toko belela état de droit toko tambola toko tikate ndeko gode poyo zaki quelque part pona okoma wana ezate que po pesa passe na baninga président Nabiso asi alobaki a lancé message déjà pour un dossier wana en tout cas so ekomela yo ekozala bien so pe ekomela ekomeli yo te ekozala bien te parce que biso moko population toza mécontent nango tokoya ti liboso place mosizaka tokolobela ngo parce que ezopesa pasi ndeko nanga oza mutu loka mutu nyonso ko privé mutu salaire na pendant 3 ans pe ko sanctionner pendant 12 mois eza pasi c'est que oza dana tendance à mettre à la porte définitivement et ça vraiment malamuté nango tolobi tokolembate tiboroyoka tolobaki que état d'esprit faut na congolais nyonso lelo bat balobi que to ebite soki la muke ko suka wapi parce que Moïse Katumbi puna de cœur côté de cœur matungulu ba popo ko mo changer banini en tout cas tolobi que ata la muka epanzani 100% tozana leader na biso ko soutenir tina suka yo nanga to ebi leader na biso na boy na ko ba kombo bino boyebi déjà na be mission et les leader na biso azana nani état d'esprit faut ezala ba biso ba kombo benga ko intimider ba téléphone zo pesa bien te mais to lobi to ko belela to ko lemba te tina suka état d'esprit faut ezala to telemela mabe to loba ya malamu ndeko na biso moni kitoko azala ki combattant il y a eu de peste depuis il y a 3 jours passés à Tiraki Mokili il y a ba vivant à Koufaki kuna azalaki kosala na bureau à deuxième suppléant Assemblée nationale Jean-Marc Kabound surprisement akoyaki à Koufaki bien soboyi basangwane ko na matoyi mais ezo pesa pasi eloko nini esali kende kona biso moni kitoko akufa facilitement abimaki na tango nanda ku bien basolola ki bien nyonso bien na bureau ya Jean-Marc Kabound akoyi akufi wana lobami te lobika crise cardiaque suite tokolobela likambo yo tokozana bandeko bakozalawa tokosala analyse sur mort ya Moïse kitoko tokotika ngo boete ya mama na biso Monique kitoko tokolemba te tokolobela ngo parce que za mutu aza na bana tiki combien d'enfants oui bazoki assistance ba présidence bani ezoki ko assister vie à mutu vaut mieux que de l'argent ata botiki 1 million de francs congolais 1 million de dollars 100 millions de dollars ezo équivaloir te na vie à mutu atiki bana atiki mobali atiki famille obiso tolela na passe faut ba ebisa biso na Assemblée nationale kingo na yeza na pota eloko nini sali ko kingo na yeza na pota crise cardiaque ouais akwa ki mabe est-ce que biwa les objets tranchants point d'interrogation toko bengela bino batu to sala analyse ka ndeza la kabote kolanda pe lisusu ndenge to sala ki émission na ndeko na biso alobaki que
vision to projet ya bukangalo zaki ya yibaki yango batata ponyo kendaki asali yango bimisi mbongo be ya senga ki 10 000 bolandaki yango na ebinyoso siko to kobela ki to za état de droit na ndenge nini na tamo ma ya pio muke pamba ti bolobi ke na ibina banda kuna bi o sentir que moi tension comme ko matamba lobo comme ko yamba mbangu en tout cas na ko ki ndenge ni tandis que bande konanga bazana kimia te état de droit izate bamsu bazo kufa bamsu bazo bengana na misara na bango eza malamu te c'est que toloba kaka ki tant na loba ngo batumi wa mona nga mabe FCC et puis saka eloko soki nini AAB soki AAB pesa ke loko nyango tozo teleme na bela ratango nyonso sakotika ke tozo bela mwana Congo mwana mboka yo mtoza kuna na poto partout ya to telema tolobela mo muke peto toucher parce que wapona biso sili metoko le kate sans toloba eloko oyo gouvernement de cela banda sans sur les cas bamikoleleki jusqu'à présent gouvernement ezobimate ana Kinshasa c'est pourquoi na ba radio na Kinshasa partout ailleurs ba comme presse écrite et talisi biso que jusque là FCC na cash bazo kanate par rapport ya komisa gouvernement FCC lingage à 60% ya ba poste ministériel cash etika na 40% ata bino moko toloba te bango moko media na bango ebimisi yango UDPS be ko tambola ko manzela ce qui est loka bongo esalani toloba na tosonga mo muke gouverneur a vu la Kinshasa na bike batu mingi batambola ki pona yango baboya kinde ko jatini ngobila na gouvernement à Kinshasa mais jusque là eleki na likamba diama la mer mende jusque là to belela ki solution monité diama ekela ngo kinga kati na yango lelo pete ko belela bandeko na biso bazali ko sa musala besoin valider bango cour constitutionnel ou eza corrompu besoin mbongo na sima pona tina ko invalider ba pesi do mbongo belebele po bozwa bango bocha bango basala ki bayibaki biso maboko pepe po ani ko pesa baninga te chance basala pe tout o na yango tolobi ke to kotika te to ko telema boze bele bo majisa sa mo maboko kati bon masoki wa bo gouverner siko banani yango ezala ngolika makila te tuzo inciter bat na violence te mais tuzo loba na maloba que bandeko osambelaka to osambelaka te oza musulman te tika motema mabe ba pasteur bazo benga mino na kombo bo tika motema mabe de ko godin politique motema mabe tika baninga basala na yango sans plus tarder analyse na tuza ka tanguke mon ba subjection na tuzo zela to analyser ensemble tinda ba idée na yo ba vidéo ko tinda mingi ya batu pesa bien te tingela biso idée na yo moi voice na yo ko lo yazo expliquer biso mo makambo ezali to ko ba metango zo sel so ba lien wana ezo pesa moi kitoko te par rapport à ndenge structure peseli c'est mieux au ça moi voice un numéro est affiché na bas écran. En tout cas, j'insiste, aventurier, s'il vous plaît, ne m'appelez pas et ne m'écrivez pas. Oh, yebi ko bien nous pour servir na yetika. Mais grand merci à vos fanatiques qui sur les téléspectateurs, par internet. Oh, bo bengaka, bozo déranger, mikolo to moniote maman meta, ça me fait énormément du bien parce que nabi ke bosana pour na kolanda. Surtout abonnez-vous massivement na ABC One pour yango ka chaîne moko, oui, mais la cabine d'information na temps actuel. Quant à moi, na l'invité, mais na katimo muke pour te rejoindre très prochainement pour la l'analyse. Je dis grand merci à ma patrona Chantal Ayao et Longo na Papa Osé. Na beau sanité notre cordon Jimmy Boembe. Na beau sanité Dasima caméra toujours présent Aimé Kasa Kabilili et Zoloba. Tu peux savoir ma ton diming pour ya sala ka tout ça émission ba condition moko au kondimate bo lo ba fond ezaka moko. Tantôt tout ça na noir tantôt ça na bleu maram to lo ba ezaka trop sensible to ça ngo libanda ba okanga biso to ko ça ngo pa ba to bengela biso ba biro de ba okanga biso mais to ko le maté to ko sala ngo kaka pour na bien-être na bido pe ya biso nde to zo lo ba peuple congolais tellement c'est prendre en charge parce que le moment est arrivé ceux qui to lali on te dort donc tellement moi na Congo potango ebelemi tout ça makamba minene. Je dis grand merci également à mon coach principal Dadi Mbenga toujours là présent pour la actualité ba information zo le kana mboka malgré koganga ramé binifo tant au coaché faut coacher bien pour aujourd'hui on a possible matonzi encore une fois de plus botika la malamu nayebi que très prochainement par rapport à l'appel ba subjection par rapport à l'actualité tokozana pour na servir bino botika la malamu kimia na kolo izala na banda kuna bino partout bolanda biso bye bye.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.